Félicitations Oyo. Si la bisalu appelle ça Xil Pechanga. OK. Pamela bolamu. Si tu as bossa na bolamu abatu. Nzamba bando bimisa biso ngona poisa. OK. Muto ayena image wana bimisi yango peut-être ngai ezamba liboso na mona ngo pona yebi yango te. OK. Mais nzoke le kaka déjà na banemo ko bosi la pesa ka déjà Pechanga ba félicitations. Oh nazala na passe ya maladie na metu. Très bien. Pechanga vandela nga na hôpital. Nazalaka na scène pendant 3 ans. Pechanga zo pesa nga ba encouragement le kan opération soke leki. Okoya okozongela no scène bona boy. Opération leki na zongi scène. Abi Xi Pechanga la kuta ke déjà zaki likolo nga zaki na se. Na ozali kolonde li balobi ke si landa za rêve ya Irsi. Jamais. Si la vanda na quitte pas Vincent Toulouse. Ouais. Si la lobby que ngai kutu internet na yebi yango te. Très bien. C'est Madame Belleville qui a encouragé que si la faut ça la chaîne, mieux pour ça la capacité, aux autres qui s'aboyent, ça la boy. Abi c'est grâce à Belleville. Tout le monde yango ekumani. A lobby Belleville aza nzambe écriture. Muta matisa na chaîne c'est Belleville. Ekumana zo confirmer yango. OK. Si quand on bino besoin ba valeur ya mutu wana te bino moko bo adoraka ya avant avant le lobby soto ya bino déjà si bosela ka propagande bono baka bolamu na bango et si bitima bo ekaka soki davina apo lobby et censé ya gola fafa na kita afinga davina apo yo ya to koma place wana na sima to robela no makambo eza ba valeur ya mama Belleville lelo oyo olobi lo moko wana eza très capital obi ke si la yemu ko pesa ba témoignage c'est grâce à Belleville lelo o nga na yeba tout na zape boye lelo mais parmi ba adversaire à Belleville lisusu yepe kaka ezaka di ya nini lelo oyo ekoma ke adversaire ya si la fois ezalaka à Belleville yaya kasi ezalaka bongo yo kanti nzambe tanga asalaka mokili asanga na satana ti adversaire nzambe lo eza naye satana sikona aza nzambe benzi nzambe ti si la satana tokosa te po ntango nzambe po ntango babandi YouTube banana takaza bakei mutu ayaki eza Belleville baedoka ungu bakei mutu aye eza Belleville batop nani yani batop vision ekei Belleville télévision eye azokoma azopesa bako kumisa mena mameju maja mumenu bako kumisa ye mwana muke na lotete na ye alobi te bokoki pe kokumisa nga bongo te za mabe badoraka nzambe bino pe besoin de facilité recevoir ba chaîne mena mameju ye na enveloppe pa kaki abi o ba pesi nga pena ke ça film na ngai enveloppe pa kaki ya chocolat to mona ngo ba vidéo awanga na nga la benga ela patrona te nga na loba bote mais chance internet et TVT oh image les gâteaux comme on a RTNT jamais internet et ça au bête mission boy mais na ma joue pas yo on est bimi makila mino nanga maman wangana ngana benga la patronne on se manque pas de dire non ye biso pamela nzambe tanga vanda tala sali mokili na ye asali ba ange kitoko satana te wana satana ko donki akotala biloko nzamba sali nzete nzamba sali moto nzamba sali boy nzamba zongi sibo ali abitenga pe na ko copier on ndenge na ngame na ndenge kindoki voilà ozomona belva bisi ozape na facilité ko sala chaîne ozape na facilité ya ko pesa pe batu bambongo batondela ko ba film vie que ye za maboko makasa kabaka te mo pesa batu mbongo ezate voilà nani Marie-Jeanne Bonga manga no memo poto lelo ba voice onyo se bimito ebike ba artiste comédien lokwa karaoke wana bazana groupe na bango ya WhatsApp ya batu nyonso bazaki bako prester na manifestation wana bazaki na groupe na bango ya WhatsApp mais makambo oyo eleki na ba voice karani mpala sali ezaki na groupe wana si qu'on va comprendre te et sali ndenge nini po ebima libanda mais bazana ba vrai te na kati bazana ba vrai te batama beba na kati ya groupe wana osomona mama oui mama Karine mpona loba ki aloba na kati ya groupe mais te bimi libanda osomona ndenge bimaki libanda o choquer Marie-Jeanne o choquer Marina Laba et l'autre réaction les akini ana zonga on a que vendre Nouchka se défendre
alukabo anazonga kana nushka wana lisusu ake défendre Marina Laba Marie-Jeanne bo excuse nga nini o makambele kana kati groupe na yebite batuni ba bimisi nango ba voice bongo tango yemo kakini pala oki ba voice na chaîne tendance alobani voilà Bota a se retrouver ne l'autre côté a préféré à kende pas Jérémy okoko lobela ngoni moi question moké kapo na makambo wana ngai lono loba ibu tuto na bosa longwa kiti alongwa kenda S-bit voilà azongele bela kwana OK tout retour mona kende pas Jérémy bon allez voilà est-ce que Belva sina contrat na ibu tufa laisse ibu na bana na te na signer contrat te est-ce que Belva sina contrat na ibu tu chaque film na bela fona tchaka kayo te et dépendre na ba personnage ba jouer na film pour aller te ba ziza so kaza na film te za problème te Toto la mariage triqué awa voilà. Et toi la zate a ça le problème te pour aller voilà OK car yé ibutu il faut ça un problème OK autant qu'on jouer awa na ni na film qui to quoi wala na on va jouer na Marie-Jeanne na Spiritus voilà Spiritus et ben la film tina suka film peut tableau mon côté ba tableau principal voilà parmi ba principal li butazaki principal ah mais so ake kuna na nini kuna mbala moko po Belva pesa ka saison OK saison na supposé so ka peso $200 na beteli o saison so ça li $2000 so $2000 yango gomme ça salata OK ozomona siko gatibe kali na famille oui peut-être on lingana bala na lingana na short malonga veste malonga linda lingana na chaussure kitoko ça ka bien OK ma bête machine à bien so lolo na ke tourner na Nigeria na film à Gomez na ko so supposé msu $1000 $1500 nanga na ko so ma pe biloko nanga kuna na toni na baki speka garde-robe nanga tango na ko na SB table nyonso to bakopesa nga na bilamba nanga kitoko olata ya sika yango nde grâce à sali mabe siko bazo akize grâce mutabeti cop est-ce que grâce à obeta cop et pas Gomez to Gomez yemo ka tiraki attention et pas na bango mibale ya abeta cop te eza via Gatibi eza via Linda ya batie na film otende eza problème yango Belva boma nani Belva sina contrat na nani on eza bena eloko na ngaka ko eloko kaka il faut ngana zala o ezala kapete pona ni ba mama étoile ba sala problème te papa le ko ta za so 4 films mo bimeleki akocha tate ba sala ngo asala ngo problème te amona ngo normal casting esengi ngate loko Maria pe mikolo to mona o jouer te hein. Mais oui, avant dit pour casting et sengi était. Ozomona, so casting ane sengi marié, ba rolandi satana ni film ye na ye kaka. Eza likambo casting. Ozomona, Ibutu, oui, a jouer à malam to ko jamais ko ignorer papa Ibutu. Ayebi arna ayebi ko jouer mais eza likambo casting. A jouer ki na spiritus na betela ke maboko te. Mais tant on pose lié, ba pe ko bomba. On le kana be mito zo mo ba 20 mo ba 10 na. Yo bomba te. O me somela bana fufu na ndako cha fufu cha lozo. Chama sangu tuka be pis em sumbongo sume mona musunyete me mona ola batalo suna bula alié au lieu ko comme bima ridicule ba finga yo et pas baton peu em susu peut-être baza na valeur ya basi oyo le kana bango te mais bazo finga po nini kilo koso no moko kinzala na yo ko le la TV ke po bana nga basali 3 jours bazo lia ti mais non bongo là quand on a yakola le dans mon émission ozo lela bana balete bana bazana nzala avant ba no tourner na bela production ezaki pe na ba film musupe ba no tourner te ke bana ba no lela ka nzala voilà ozo mona papa Ibutu ça le loko mo boye o raisonner te o bosani bola ma belle vie pona likam po kaka na film o ba tiote o tali bola mo belle vie te Ibutu ko fait la maman est-ce que ça belle vie contribuer ça likam mususu na yebite est-ce que belle vie ça matanga Ibutu da $1 a tela belle vie je ne crois pas a tela belle vie te ozomona ma Ibutu ko fait la maman belle vie bimisa mbongo na ko bimisa pe na monta wana na maman na elle va payer ça $500 na Ibutu pour la contribution matanga maman na ye ozomona eza na sensité yo bosa na bolama mutu pona likambo moko kaka ya bosa ni bolama mutu na nyeso tout bosa la vrai ko ba hypocrite bazé belé
ba hypocrite tomboy na biso ba hypocrisie pembe na belle vie botika ye na mabene ye na malamu na ye a tourner po biso tona na posa na ye. Voilà comme on a Herman Kasongo na émission na ye ba poser question par rapport ya Papa Lombe parce que ye par exemple moi na groupe Simba alobi lelo azo regretter ma casse na comportement ya ba ya na emi balé eza sila na belle vie lelo so bato ba ozwa courage à refinga Papa Lombe eza pour na belle vie na sila. Soki bato ba ozwa courage à refinga président Lombe eza belle vie na sila est-ce que président Herman atali rétroviseur na ye? Ah. OK. Te to lobelo msute président Herman est-ce que tu as dit rétroviseur na yo yo kuto pesa soni moko boye peut-être même so Papa Lombe ba ko wanga na yo. OK. Au sala soni moko boye président avec tout le respect permettre là président Herman no se pena ngate. Ah bon? Oui ok. Et on a l'obaki. Alobé le côté c'est comme son de moko accepter kango. Ozo mo c'est comme son de accepter ngo ba sali bien no bimisi ba voix so tanga si merci pour lobeli yango boy na boy. Mais ba yeba ngo justice ya Nzambe ezali. La justice de Dieu yana. Yana Chancel Mbemba Mbote. Ah Pamela, tu pèses hein? Ma petite sœur, je suis fière de toi. Merci beaucoup. Ah Pamela. Obi sorti médiatique na yo. Ouais. Soro maso mom quand on dit que oya ka. Si. Oui. Ouais. Ah félicitations encore. Oh, Pamela Augusta. Pourquoi pas César? Si. Parce que yo on sali Davina abimisa oya kitoko Davina lobaki wana. OK. Ozomona opposer Davina ma question oyo eza boye soko fingi Davina faut zaka oza un problème sérieux. Si. Yango nga na toni bango ba ila biso tableau aussi la lela. Alela nonte. Ba ila biso ba tela biso tableau oyo aussi la lela na scène. Ezakate. Nga na koyela bango tableau oyo Davina lela na koyela bango tableau oyo Davina za mwana pasi aza ko misala mutambongo kini maka. Atala. Bozo sakana Davina apo Davina leki sila nanu banda le soki mutu lokola kutu nani oyo mwana na biso na poto nani Luna. Voilà. Soki Luna kuta leki sila na ko jouer boni Davina apwa. OK. Davina wana patana Davina na soni. OK. Moi ça zo loba yo moko muninga moi ça zo santo benza me pesa nga tonalité au moi ça zana ngo. OK, bon Miss Lola lobi ke Davina na succès na théâtre salani. Miss Lola za sika salani. Et ça que na okita plus bas ya Johnny Chakala. Et Johnny est marié, tu sais. Bon quand ta marié elle n'est pas Miss Lola. OK. Nous te revoilà ngozi ngende. Mobana Miss Lolo. Chikicha cha. Eloko eboma kende yango bandela la. Désir. Dende. Désir makambo. Ah chikicha cha. Bala basou Bala basou Miss Lolo. C'est comme moi qui biso to za bato ya tubatu bate ya biso to malamu. Biso bato za bien. Ozomona bato lokola ba yagola tango zo finga Davina apwa azota yemo mazo mi sentir habité. Na valeur à moi songa yagola na zate. OK. Ye ba Jimmy mono bazwa na conteneur à Saratola. Teka akozwa na matanga na basimakiti kapi kapinga suks abenga no pona nini. OK. Okomisa bureau ya bato ya kapi. Place na yo ba rendez-vous ni bali na ba ninga no basi. Kapi abenga no pona nini. Ya lobi apesa ki Marina la ba défi bakutana na Fikine babunda koma ya cage ti siko Marina la bazo komate. Est-ce que ya gola penza logique des choses? Ta fille de chambre. T'as la fille de chambre. T'as la fille de chambre. Oh yo. Mais ya lobi bika vérité ba bo théâtre ba. Alors muta fingisa kutu ba muta fingisa ba comédien nyonso ya basi na mibali c'est Herman Kasongo. Yo so mona mutakala bobo na TV. Malembe bien ka pardon. Otika tuto vanda ko. Otika to vanda. Au secours. Mutabima ridicule mona ya zato so mona Omar Kabongo. Ata so bato bata mokiba na mabebisa réputation ya président Herman ka ya Omar Kabongo PD oso mona ta mutakale ya Omar ata likolo Herman ya président Omar mona coupe oso monango
mais avant kasongo to monnaie OK sima lokola ekolo omona namatika tozofanda yango naoloba te yango naoloba Herman président Herman Kasongo vraiment avec tout le respect papa silama nobombama na yo koyaka no na l'émission te koyaka te parce que eza soni moto asala soni ya liboso ya groupe Simba ata sila na Belvin na basala yango te ozomona bango peut-être mosusu stratégie na bango Simba sala bo po bango bafilme na bango etalama peut-être tokoloba bongo bongo sikoyo yo mutu mutakala kutu ya na TV il y a deux reprises il y a troisième fois yo moko dodi biso lisu d'or yo moko ozosala vidéo mo tie biso d'or oh baloba pe si mutu asali erreur boni boni sila ta joueur à lokolo moko mais Davina a passé au PC côté moi ça libala aza obine que Davina zala zo casting a basa mitu bien te aza Davina sala muta pasi aza Davina lela na scène ah non vous jouez avec les gens OK Davina le qui si la banane le loti mokiki ko si la banane na loba na yo mais ba comparer na si la te ba comparer na Michou aza na tala kaka tas ko ngana tie na si la bongo Michou Michou na 100 mètres Michou a précisé les qui ont joué. OK. Michou a précisé les qui ont joué maintenant le lot. Bon on doit Davina ba continuer na Michou, Michou jouani. Muta jouaka agita ko sona lokwa ye mama. Mécano na mécano bazaka bo. Eh ya ya. Ngande na sabo ya yanga na miniature. Motanga na miniature te yanga na okaka babi aleki Michou aleki. Tala o nani mutu nga bandalo Eric Kenzo ikaya ye tala bino siko Davina kwa akoki kosala biloko wana te ozomona akoki ya kosala biloko wana te tala bango bisika baleka ya gola Jimmy Limbondo baleki no kaka na Jimmy pe Moi Jimmy Mbondo. Mais le bida vina po yo kumisela batu mwasi indien mwasi mundibu. Mwasi o azara zomi kumisa mwasi libala zanga valer ba comédie ba sakani na Davina. Akosi yeba join na conteneur et pas Jimmy Mbondo na conteneur ba saratola. Bon saratola bengana na Jimmy Mbondo point. OK. Saratola bengana ye na Jimmy Mbondo pona nini? Pona conteneur ezaka kia kulibe tala conteneur munene conteneur ezo ningana. Kia saratola bimé juste conteneur ninge ko ya fongola bo ya gola na Jimmy Mbondo. Oh, mais il faut ba luka nini oyo ba luka place à côté mais ba luka place à ko silama. OK. Donc mon Magna ba ko bouquer sur ba minu na tikaliti. On est protégé ta minu na yo. Nous on lukamba, otala magna la bana bien te. OK. Abuki sa me Paul. Bongo ya ko saloni, sa mikutu mwa mobala buka ne Paul. OK. Et bongo yo. Azamu mbali. La logique des choses na basala mobali. Yena mi komisa mwasi. Très bien. La logique des choses na basala mobali. Ye mokonda mi komisa mwasi accord Jean Nzambe. OK. Ozomona, mais babuki e Paul. Maman tu sais que tu commences pour moi la moi ça bêtier et bon siko yo ya gola so magna la bazuyo ya mais finalement ma comédien ko yakate mais ma comédien ya gola ko yakate ye ba ka mo ko marina la ba kozwa yo la police ndeko ya alobi
deuxième action. Voilà, bonjour, bonsoir, baboni na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision. En tout cas, émission au Borozongo na kilelo na Faustin Ngombo TV. Borozongo na urgence, tonton migra, Borozongo pe na mwana suka ya famille Libota chez Bianca Zanga. Merci beaucoup na famille Libota oye film kitoko oyo Mama Bellevie a cheli biso. Mama Bellevie a komeli biso lisusu. A komi film kitoko, en tout cas film éducatif to ebike Mama Bellevie côté ya ba film vraiment a ratakate film na biso ya kitoko oyo couple croisé. Mama Bellevie a cheli biso lisusu. Mama Bellevie a lambeli biso lisusu et lubu ya kitoko makasi. C'est bien moi votre humble servante Pam Matondo autre Madir la star Mama Leki ya famille Libota la fille qui dérange défenseur ya Sir ya Bellevie Kandila patron. En tout cas merci Poutine de l'écriture autorité morale rêve na bango nyonso na ndengo zo komela biso ba film kitoko yo zalaka vraiment agité te talaka mutu zo koma film oyo foyer moko boye ezozwa consolation. En tout cas bravo na Mama Bellevie na inspiration oyo nzambe azo pesa kayo alemba ko pesa yo te a continuer kaka parce que yo za richesse na biso ya Congo na monde ya théâtre. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, Mama BBC Djema, la maman qui dérange, rien ngo ma garçon Paris, Natacha Golala patron na de Sali aussi. Papa Sam pour le nécessaire, Jean Mboso na Kata France, Christelle Seka, en tout cas Bambote na bime belé, Maman Gina Mabia la maman chérie à moi aussi, Maman Germaine na Kata France na Bambote na belé, Blandine Panzou je te salue aussi. En tout cas na plateau na lelo na zanga mon côté, na zana Bianca zanga moi na suka ya famille Libota, na bossa ni pété na kopesa mbote ba joyeux anniversaire na ngana souhaiter ba joyeux anniversaire na Ersil Pechanga Mobutu. Ma yaya chérie, je t'aime beaucoup Ersil Pechanga. En tout cas, Nzamba batela yo longue vie. Nzamba bakiseli yo lisusu un an de plus na vie na yo. En tout cas, ba félicitations. Lelo na plateau na ngana zanga mo côté na zana Bianca zanga mo na suka famille Libota. Ozoyo ka déjà ndenga zoloba na bataki kuna très vitoro parce que biso atosanga na batamayele. To sala ka ba bêtise te, to sala ka makambo eza réalité. Au moins on appelle responsable azota la biso parce que biso ma finga to tikela ba l'autre là et non qui nous ont le soko za parole mo na ngai fongoli na ngai plateau na yamba moi na suka ya famille Libota na kombo ya Bianca Zanga. Bianca bonjour, bonne santé. Ah Pamela Matondo bonjour na Yomoko bonjour na Enoch Luzolo papa na Victoria moi na star Azastar. Merci beaucoup na papa Migra Maloudi et merci beaucoup na Yemoko Poutine de l'écriture à Bellevie Télévision. Merci beaucoup na Dongole Sanzambe à Versailles, c'est Odette Lessa maman na Lesline. Un grand merci à Niki Lessa, merci beaucoup à Mifi Lessa Motema Papi, Irène Kialuta Motema Richard, merci à toi Nadine Kialuta, Jocelyn Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco, Ada Jolubanza, Domer, Agence, Turquie, Luanda, Turquie, Paris et Païwapi, Rosimé Gazali. Merci à Bibi Chimousomba, Ipoupa Décoration. Un grand merci à le roi célèbre Christian Ngoma. Ah, son azanti ma maman, au le corps na sali du Soumo. Merci à la grande H Maman Sakina. Merci à Mamie Tadina. Merci à la maman chérie à moi aussi. Merci beaucoup à ma grande sœur chérie Mozo que ça lui toujours ma conseil à chaque fois. Merci à maman Gina Mabia, la maman José Lusadisu, maman Aniba Super, maman Aningo Yamputu, maman Ewin et pourquoi pas maman Nabiso, maman Obaramingi, maman José Bidi. Maman Germaine Bidi, maman. Et un grand merci aussi na mauvais propre Tito da Costa Pamela Matondo ba question yo et puis Biano Yangai. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga kaka ndengo lobi ba question yanga Biano yayo Bianca Zanga boni basango ya famille Libota to moni pe Mama Bellevie cheli biso film mususu ya sika. Vraiment maman commis titre film les couple croisé. Voilà. Tout moi qui déjà teaser et les kaki premier épisode de Kota et Lobby donc famille Libota vraiment tous en a suscité des déceptions exactes parce que moment où déjà tous en a concepé là parce que y a kolia déjà yangwana et la maman qui mutna muta kota kaka la cuisine na katinda mbunae allié vraiment donc famille Libota toujours. OK, merci beaucoup to kota penza na maman na likamu na biso lelo Bianca Zanga lelo oyo soki bato bazoya bazo défendre ba valeur ya Mama Bellevie na sima nango ba retomber ya kaka trop ezakadi ya nini. Pamela, tu sais, dans la vie, l'hypocrisie, c'est pas bon. Voilà. Nga la vandi na landi ba félicitations oyo si la bisalu appelle ça Xil Pechanga. OK. Pamela bolamu
soki tozobosanaka bolamu ya bato nzambe abandobimisa biso yango na poasa moto aye na image wana abimisi yango peut-être ngai eza mbala liboso namona yango mpo nayebi yango te mais nzoka elekaka deja na bane moko boye esila apesaka deja peshanga bafélicitation oyo nazala na pasi ya maladi na mbetu peshanga avandelanga na hôpital nazalaka na scène te pendant 3 ans peshanga azopesanga baencouragement leka na opération soki eleki okoya okozongela no scène boye na boye opération eleki nazongi scène abi ixi peshanga nakutaki deja azalaki likolo ngai nazalaki na se naoza likolo ndeli balobi ke irsilanda aza rêve ya irsil jamais ye moko alobi abi liboso ngai nazalaki likolo ixi azalaki na mwa katikati mais ixi nakomaki likolo ngai nakomaki na se areconnaitre yango na moment oyo ye baproducteur banaboya ye ezalaki ixi nde moto bandaki koencourage baproducteur bajoye batia ye na plateau batia ye pardon na scène ixi labisi producteur ne Afrique du Sud nakenga moko te so nakende na sila te Angola nakokende nga moko te fo nakende na sila sila vanda na kite pa Vincent Toulouse sila lobi ke ngai kutu internet na yebi yango te très bien. C'est Madame Belleville qui a encouragé que si il faut ça la chaîne, il faut ça la capacité, aux autres qui s'aboyent, la boy. C'est grâce à Belleville. Tout le monde y a un écoumani. À l'objet Belleville, à Zanzambe écriture. Mouta Matissa et la chaîne c'est Belleville. Et comment ils ont confirmé en gros. Si quand on a besoin de valeur ya mutu wana te bino moko bo adoraka ye avant avant le lobby soto ya bino déjà si bo sela ka propagande bon lobaka bo lamu na bango et si bitima bo ekaka soki davina apo lobby et censé ya gola fafa na kita finga afinga davina apo yo ya to ko ma place wana na sima to lobela no makambo eza ba valeur ya mama Belleville lelo oyo olobi lo moko wana eza très capital obike si la yemu ko pesa ba témoignage c'est grâce à Belleville lelo onga na yeba YouTube na zape boye lelo mais parmi ba adversaire à Belleville lisusu yepe kaka ezaka di ya nini lelo oyo ekoma ke adversaire ya si la fois ezalaka Belleville yaya kasi ezalaka bongo yo kanti nzambe tanga asalaka mokili asaka na satana ti adversaire ya nzambe lo eza naye satana sikona aza nzambe benzi nzambe si la satana tokosa te po ntango nzambe po ntango babandi YouTube banana takaza bakei mutu ayaki eza Belleville baidoka ungu bakei mutu aye eza Belleville batop nani yani batop vision ekei Belleville télévision eye azokoma azopesa bakokumisa ye mena mameju maja mumenu bakokumisa ye mwana moke na lotete na ye alobi te bokoki mpe kokumisaka nga bongo te eza mabe badoraka nzambe bino mpe boza na facilité kosola bachaîne mena mameju aye na enveloppe akaki abi oyo bapesinga mpe nake esala filme na ngai enveloppe akaki ya chokolat tomona yango bavideo awanga na ngai nabenga ye la patrona te ngai naloba boye te mais chance internet ya tv te oyo image eleka tokomi okeluka na RTN te jamais internet eza obeti émission boye mena mameju pa ye wana ebimi makila ya mino na nga mama wanga na ngai nabenga ye la patrona te tala on se manque pas de dire na oyebi so Pamela nzambe ntango avandi atali asali mokili na ye asali ba ange ya kitoko satana atie wana satana akodonke akotala biloko nzambe asali nzete nzambe asali moto nzambe asali boye nzambe azongisi boye ayabi te nga mpe nakokopia ngo na ndenge na ngai na ndenge ya kindoki ozomona Belleville bisi oza pe na facilité ya kosala chaîne oza pe na facilité ya kopesa pe bato bambongo batongela ko bafilme vike ye aza maboko makasi akabaka te mwa apesa bato mbongo eza te siko Belleville avanda tala bia moto nga comme adversaire na nga ale abwaki ye na se awa Bianca Zanga tant que chroniqueuse soit nabenga yo analyste lelo namonaki nani live ya Mida alobi lo moko alobi ke lelo soki linda na gatibi esali ke balongwa SB cause nango eza grâce Luzolo nde mutu abeta Klopp na Gomez po linda na gatibi bake ko jouer na Côte d'Ivoire yaya obi soka lobi faute eza ya grâce Luzolo
Bamida ba mitema mabe balinga évolution ya ba acteur na ba actrice comédienne na biso Congo te. OK. Comment moto eloka malamu? Eza pe ka visibilité honneur ya Congo na biso. Si. Grâce ton avanda tala bité bande ko nga bo to ko za ka limité na Congo te. Il faut pe to te ka visibilité na biso libanda mboka. OK. So ka yeli grâce comment yeli Gatibi yeli Linda Cop wana ya Gomez. Problème nini yango ne sala ke ba benga na bango na SB yango ne ke sala ba finga bango na SB po bana bato bakeluka vi na bango libanda yo bi ko tourner mususu bana ko tourner na SB azo atika ko za $1500 boité ba zo ba $100 te. Ah, mais so ake kuna na nini kuna mbala moko po belva pesa ka saison. OK. Saison na supposé so ko peso $200 na beteli o saison so ça li $2000 so $2000 yango Gomez a salata. OK. Ozomona siko Gatibi atala na famille. Oui. Peut-être on lingana bala na lingana na short malonga veste malonga linda lingana na chaussure kitoko ça ka bien. OK. Ba beti machine na bien so lolo na ke tourner na Nigeria na film Gomez na ko so supposer msu $1000 $1500 nanga na ko so ma pe biloko nanga kuna na toni na bakisi pe ka garde-robe nanga tango na ko na SB table nyonso to bakopesa nga na bilamba na kitoko olata ya sika. OK. Yango ne grâce à sali mabe siko bazo kize grâce mutabeti cop est-ce que grâce à obeta cop et pas Gomez to Gomez yemo ka tiraki attention et pas na bango mibale ya abeta cop te eza via Gatibi eza via Linda ya ba signer contrat ka te wakufa na SB Ozomona ba signer contrat te ba kozala ka na SBC ko na seko bazo sa la carrière na bango baza mieux placé ya ko tourner na ba site nyonso lozo azana do benga Gatibi li nani mama na biso nani dinana donc chaîne tout baza posa ligne na Gatibi ba ko tourner tala libala ya le ya mama ndra tala Gatibi nda vanda na bandeko na ye azo sepela eloko ezanga na vie yango wana ambiance wana ya comme ça va ma chose na hotel mais na moni émission moko Thérèse ya sali ba poser question ce qui si la paix abimisa bana na SB batangi komba liboso Linda ke Linda za fo ya sila. Ah non, Linda fo ya sila te. OK. Linda ekoya. Linda ekoya. Sila bimisa neti ata mishuana. Aza fo ya sila te. Te aza dinana. Aza dinana. Ouais. Linda pas na souk, c'est place à banda. OK. Ozomona aza yete atanga batu miso atanga bana na epo biso lelo na bela so ba tianet na bela bata bana o belva abengi bango to longo na mama to boka mama ya na te kana junior na Presley te na siana pe te to longo ba siana to longo ba siana voilà te kana na Presley na junior siko bango atanga biso ka mibali to compter na ba Maria te ba Agnon na te to compter na ba Siana te to eka na junior na Presley voilà siko yo tanga Linda mona sila wani mene ma mejo zanga makamba oloba oza en tout cas mozanga makamba oloba abe amwana na ye bonga bimeli wapa amwana ageni na ngozo sala wana Linda la source na uta ayane SB ezaki contrat voilà azamona nete to mona ki karaoke oyo ya Karine Mpala to mona ki ba Marina laba ba Marie Jeanne ndenge ba osala pinza ba répétition pour na cérémonie wana ya karaoke wana malgré l'équipe déjà mais to moni présence ya Marie Jeanne na Marina laba na podium te qu'est-ce qui se passe ezaka pasi batika moni valeur à batu moto oye bango ka loso moto aza te voilà na oloba na ye olelo boye c'est comme ça nga na oloba c'est comme ça de mama Karine Mpala asepela ndenge sama mankaka Bijou la reine ndenge finga Marina laba ndenge finga nani Marie Jeanne Bololé pona ba voice oyo bimaki moto ko la mama Karine Mpala ko tenir ba propos atenaki ana te OK eza kitoko te ozomona au lieu au protéger batu na yo mais yo za ko
komi bimisa c'est comme ça on dirait donc au lâcher Marina là-bas et puis au bimisi bango ridicule au lelo est censé tendance à finga bango na TV car il pas le sali bien ndongo bengani bango te bakena bango on va là que non avant yo zala to zala déjà Marie-Jeanne nazara déjà Marie-Jeanne nazara déjà Marina là-bas car OK c'est le côté voilà ozomona Marie-Jeanne soka baki okende poto et pas Karine pas la té attends ndenge musokende attends na banzela mususu les appelle un jour manga belle nani Marie-Jeanne bonga manga no memo poto lelo ba voice onyo se bimito ebi ke ba artiste comédien le quoi karaoke wana bazana groupe na bango ya WhatsApp ya batu nyonso bazaki bako prester na manifestation wana bazaki na groupe na bango ya WhatsApp mais makambu o eleki na ba voice Karine Mpala sali ezaki na groupe wana ti siko no comprendre te et sali ndenge nini po ebima libanda mais bazana ba vrai te na kati bazana ba vrai te batama beba na kati ya groupe wana osomona mama Karine Mpala lobaki yango lobaki na kati ya groupe mais ti ebimi libanda osomona ndenge ebimaki libanda o choquer Marie-Jeanne o choquer Marina là-bas et l'autre réaction ezaki nini anya zonga on a que vendre Nouchka se défendre alukabo anazonga kana Nouchka wana lisusu ake défendre Marina là-bas Marie-Jeanne bo excusez nga nini o makambele kana na kati ya groupe na yebite batuni ba bimisi lango ba voice bongo tango yemo Karine Mpala oki ba voice na chaîne tendance à lobeni voilà elo na lobaki alobe loko te c'est comme ça ndeye moko accepter kango ozomo c'est comme ça ndeye accepter ngo basali bien ba bimisi ba voice so tendance merci pour lobeli yango boy na boy mais ba yeba ngo justice ya Nzambe ezali la justice de Dieu yana Chancel Mbemba mbote ozomona tango yo zolinga osali obimisa bato yo basali obandaki eloko ngo lokwa lisano bato bachama yele bapesa ba plus ba poussa yo peut-être le ezala boyo benga na Marie-Jeanne ozo traiter bango ndie baza ba mbwa na vraiment na sepela na na ngote na ba yebisa ya laba na Marie-Jeanne karaoke ka tende mte sala bino voilà ozala Marie-Jeanne avant karaoke na ezala ozala Marina laba ya groupe Simba avant ni so karaoke wana ezala donc potika na bino ye avant na ne loko na ye bato basikali wana batika pe malamu bino pe bato bolongwe na bino pe malamu eza problème te Nzambe moko ayeba omema bino poto bien kazanga voice moko ezo circuler awa ya Ibutu soit déjà batongaki soit déjà basololaki mais lelo oyo ekomi grave ba vérité ezo bima Ibutu alobi ke alongwe na famille Libota parce que na famille Libota a se retrouver ne l'autre côté a préféré akende pas Jérémie okoko lobela ngoni moi question moké kapo na makambo wana ngai lono loba Ibutu to albosa longwa kiti alongwa kenda esbit voilà azongela bela kwana OK tout retour à mona qui n'est pas Jérémie bon allez voilà est-ce que Belva signa contrat na Ibutu fa laisser Ibutu na bana na te a signé contrat te est-ce que Belva signa contrat na Ibutu chaque film na bela fona tchaka yo te et dépendre na ba personnage ba jouer na film pour aller te ba ziza so kaza na film te za problème te Toto la mariage triqué awa voilà. Et toi la zate a ça un problème te poids voilà OK car yé Ibutu il faut ça un problème OK autant qu'on jouer awa na film qui to quoi wala na ba jouer na Marie-Jeanne na Spiritus voilà Spiritus et bande la film tina suka film pe tableau mon côté tableau principal voilà. Parmi ba principal Ibutu zaki principal so ba tient na film on tenez un problème yango belva boma nani belva signer contrat na nani on les a besoin eloko na ngaka do ko eloko kaka il faut ngana zala o ezala kapete pona ni ba mama étoile ba ça problème te papa les pour ta so 4 films mobimeleki a kocha tate ba ça un problème te amonongo normal casting esengi ngate lokwa Marie pe mikolo to mona jouer te hein mais oui avant dit pour casting esengi été ozomona so casting ane esengi Marie ba kolandisa ta na di film ye na ye kaka eza likambo casting ozomona Ibutu oui a jouer malamu to ko jamais ko ignorer papa Ibutu ayebi arna ayebi ko jouer mais ça likambo casting a jouer ki na Spiritus nana betela ke maboko te mais tango pozoli yeba pe ko bomba o le kana be miso zo mo ba 20 mo ba 10 na yo bomba te o me sombela bana fufu na ndako cha fufu cha loso cha masangu ukabe peace em sumbongo somela mona musunyete me mona olaba talo suna bula ya lie o le ko
comme bima ridicule ba finga yo et pas baton peu aime sous peut-être baza na valeur ya basi oyo leka na bango te mais bazo finga pour nini kilo koso no moko kinzala na yo eko les TV ke po bana nanga basali 3 jours bazo lia te mais non non quand on a yakola le bongo émission ozo lela bana balete bana bazana nzala avant ba no tourner na bela production ezaki pe na ba film musu pe ba no tourner te ke bana ba no lela ka nzala voilà ozo mona papa ibuto sale loko mo boye o raisonner te o bossa ni bola ma belle vie pona likam po kaka na film o ba tiote o tali bola mo belle vie te ibuta ko fait la maman est-ce que ça belle vie contribuer ça likam mususu na yebite est-ce que belle vie ça ramatanga ibuta da $1 à tela belle vie je ne crois pas a tela belle vie te ozo mo na ibuta ko fait la maman belle vie bimisa mbongo na ko bimisa pe na monta wana na maman na belle vie pesa $500 na ibutu pour la contribution matanga maman na ye ozo mona eza na sens te yo ko na bolama mutu pona likambo moko kaka ya boyo bosani bolama mutu na nyonso tu boza la vrai ko ba hypocrite baze belé ba hypocrite tomboy na biso ba hypocrisie pembe na belle vie botika ye na mabene ye na malamu na ye a tourner po biso tana na posa na ye voilà ko mona Herman Kasongo na émission na ye ba poser question par rapport ya Papa Lombe parce que ye par exemple moi na groupe Simba alobi lelo azo regretter makasi na comportement ya bayana na emi balé eza sila na belle vie lelo so bato ba ozwa courage à refinga Papa Lombe eza pona belle vie na sila soki bato ba ozwa courage à refinga président Lombe eza belle vie na sila est-ce que président Herman atali rétroviseur na ye OK te to lobelo msute président Herman est-ce que tali rétroviseur na yo yo kuto pesa soni moko boye peut-être même so Papa Lombe ba ko wanga na yo OK au sala soni moko boye président avec tout le respect permettre là président Herman on se perd na ngate ah bon oui okangisanga mais ya lobe lobika vérité bato ba bo théâtre te alobi muta fingisa kutu muta fingisa ba comédien nyonso ya basi na mibali c'est Herman Kasongo nyonso mona mutakala bobo na TV malembi Bianca pardon otika tuto vanda ko otika to vanda au secours mutabima ridicule mona ya zato so mona Omar Kabongo ata so bato bata mokibali na mabebisa réputation ya président Herman ya Omar Kabongo PD oso mona ta mutakale ya Omar ata likolo Herman ya président Omar Bona coupe oso monango mais Herman Kasongo to mona OK sima lokolo ekolo omona tamatika tofanda yango na oloba te yango na oloba président Herman Kasongo vraiment avec tout le respect papa sila mano bomba mana yo koyaka non na l'émission te koyaka te parce que ça soni mutu asala soni ya liboso ya groupe Simba ata sila na belve na basala ngo te OK ozomona bango peut-être musu stratégie na bango Simba sala bo po bango ba film na bango etala ma peut-être to ko ba bongo musu ko yo mutu mutakala kutu ya na TV il y a deux reprises il y a troisième fois, il y a un rodon de biso lisou d'or. Il y a un rodon la vidéo, il y a un biso d'or. Oh! Baloba pe si mutasali erreur ezala mbala moko siko eko ma deux fois trois fois. Il y a troisième fois. Papa Mika bomona to bomona ngote. A filma ma téléphone a dodi biso biso. Yé mon ka fina biso biso. Ozomona Bianca Zanga. Amena sauter ma Herman Kasongo. Bianca Zanga to komi vraiment ko chiter pe na émission na biso question pona poser yango bien. Tozo zonga kana makamba Davina apwa. Eza interview oyo nga nazwa ki jour ya mariage civil ya Siana mais créer ba problème ebele lelo balobi sinani Davina akomo sona na ba fanatique akomo sona na ba commentaire Dédé batika ko comparer Davina na Sila parce que ata Michou Davina na songa linzaka ya Michou te Michou aleki Davina na succès. Félicitations Pamela. Pourquoi? Félicitations. Pourquoi? Oboza, Wastar, hein? Ah, félicitations encore. Ah, Pamela, tu pèses, hein? Ma petite sœur, je suis fière de toi. Merci beaucoup. Ah, Pamela. Obi sorti médiatique na yo. Ouais. Soro, ma soeur, mon quand on dit oya, hein? Si. Oui. Ouais. Ah, félicitations encore. Oh, Pamela, Augusta. Pourquoi pas César? Si, parce que yo to sali Davina abimisa oya kitoko Davina lobaki wana. OK. Ozomona opposé Davina ma question oyo eza boye soko fingi Davina faut zaka oza un problème sérieux. Si.
yango nga na tuni bango bayela biso tableau aussi la lela alela non te bayela biso batiela biso tableau oyo si la lela na scène ezalaka te nga nakoyela bango tableau oyo Davina lela nakoyela bango tableau oyo Davina aza mwana pasi aza komisala muta mbongo kini makala bozosakana Davina apo Davina leki sila nanu banda le soki mutu lokola kutu nani oyo mwana na biso na poto nani Luna soki Luna kuta leki sila na ko jouer boni Davina apwa boni sila da jouer à lokolo moko mais Davina apwa so pesie koto mosa libala za obile ke Davina zala zo casting a basa mitu bien te aza Davina shala muta pasi aza Davina lela na scène ah non vous jouez avec les gens Davina leki sila banane lelo ti mokili ko sila pendant na oloba na yo mais ba comparer na sila te ba comparer na Michou azana tala kaka tasko ngana tie na sila bongo Michou Michou na 100 mètres Michou ata Priscilla leki na jouer Michou na Priscilla leki na jouer banane lelo bongo mutonga Davina ba ko tie na nani na Michou Michou jouani muta jouaka agita ko sona lokwa ye mama mekano na mekano bazaka bo ya ngande na sabo ya yanga ya miniature motanga na miniature te yanga na okaka babi aleki Michou aleki d'abord na succès aleki na beauté na taille na kolata aleki Davina na nyonso Davina aleki Michou banda lelo ti mokilo sila Davina za de longues jambes si moi ça kitoko moi ça ta moi kama moi c'est abota meloko abota te libele saka wolo boy etelema on dirait bike kwa académie Davina wana batanga Davina na soni moi ça zoloba yo moko muninga moi ça santi obenza me pesa nga tonalité moi ça azana ngo bon Miss Lola lobi ke Davina na succès na théâtre salani Miss Lola za sita salani et ça que na okita plus bas ya Johnny Chakala ya Johnny za marié tu te bon ka ta marié allez pas Miss Lola mutu lokola ngozi ngende Mobana Miss Lolo. Chikicha. Cha. Eloko eboma kende yango bandela la. Désir. Dende. Désir makambo. Chikicha. Cha. Bala basue. Bala basue. Miss Lolo. Tala o mo nani mo nga bandalo Eric Kenjo. Tala bino siko Davina apwa akoki kosala biloko wana te ozomona akoki oya kosala biloko wana te tala bango bisika baleka ya gola Jimmy Limbondo baleki no kaka Jimmy pe moza Jimmy Limbondo mais lobi Davina apwa yo kumisela batu mwasi indien mwasi mundibu mwasi oyo azomi kumisa mwasi libala zanga vale ya ba comédie ba sakani na Davina akosi ye bazwa na conteneur pas Jimmy Limbondo na conteneur Saratola bon Saratola bengana na Jimmy Limbondo point Saratola bengana ye na Jimmy Limbondo pona nini pona conteneur ezaka kiaku libe tala conteneur munene conteneur ezoningana kiaku Saratola bime juste conteneur ninge ko ya fongola bo ya gola na Jimmy Limbondo mais il faut baluka nini oyo baluka place à côté baluka place à kosilama donc namoni ya sala émission ngona mwana wana ya matama ana lokwa je 5 mikate na matama oto bengana awa jour wana asali na émission de vibo to bengana ka ya lobi ke ngana sala be wanga le bengana finga tena pesa bino kutu matière na mokuna pesa bino matière yo lo baki ke ko pesa biso comment les anan Clark azango mosto mombali Clark comme le Clark yo lo baki ko pesa biso matière asila lelo yo vani na ya gola mino ekweya batuta elifu to sala ke erreur to sala ke ni pas to filmer avec makabo pesa ngana oui kasi yot mwenga mna pesa ko la filmer ye ngamna boya ki na ko na beta ye fanatika yo o moi siko babuzo bango fanatika yo babuzo ba foloti ozaki na raison bina ngai mère awanga na ya tana chata video nenga zoloba voilà ozosenga pardon na kauka Clark o pesi biso kutu matière ya sila na Michou yo mto yeli biso ngo yemta yela biso
siko moni ke biso tozala bato ya tuba te ya biso to malamu biso bato za bien ozomona bato lokola bayagola ntango ozofinga davina apwa azotala ye moko azomisantira bi te na valeur amwana mwasi nga yagola naza te ye bajimi mono bazwai na conteneur asara tola teka akozwa na matanga na basima kiti kapi kapinga suks abenga na mpona nini okomisa biro ya bato ya kapi place na yo ya barendez-vous ya mibali na baninga no basi kapi abenga na mpona nini ya lobi apesaki Marina la badefi bakutana na Fikine babunda koma ya cage ti siko Marina la bazokoma te est-ce que yagola penza logique des choses la fille de chambre la fille de chambre la fille de chambre oyo mais Marina la bakobuke su baminu wana etikali on a protégé ta minu na yo bezolukemba otala Marina la bana bien te abukisa me Paul bongo yo kosala ni sa mikutu mwana mobala abukani Paul ebongo yo azamu mbali na logique des choses nzambe asala ye mobali ye na mikomisa mwasi très bien na logique des choses nzambe asala ye mobali ye moko nde mikomisa mwasi akorja nzambe ozomona me babuki ye Paul bamatisi ekutu komatisa mire mpo mwana mwasi abeti ye ebongo sikoyo yo yagola soki Marina la bazwi yo yaya bevenema bacomédien koyaka te makambo bacomédien yagola koyaka te yebaka moko Marina la bakozwa yo la polisi nde koya alobi ye akobunda na ye te parce que Marina opesi rage Marina mukolo makasa za mama kokobota yagola po yagola lobi ke aokokisa 40 ans soki yagola ana 40 ans aza lokute c'est que Marina obota ye Marina za 60 tonde aza lokute yagola za na 45 ans âge mona na Miss Lolo yagola za na 45 ans âge mona na Miss Lolo na tendresse tendresse aza yaye pa Marina laba ye yagola 40 ans ne longi wana Miss Baride telemi makasi elonga yagola leza ya bana 40 ans ata bato misusu nga na ye baza na ba 40 ans balokwa ye te yo obenga Marina laba babalusa makolo no babalusi makolo ya Marina laba makolo ya mikolo ya makasi ya ekiemba makasi zena ya yo yagola te afinga Marina laba afinga davina apo na soni baza basi oyo baza na bavaleur baza na barespect baplace oyo badavina bakotaka tia ye ministre akoyamba ye yagola na biro ministre yagola kokota ye aza na valeur ya baministre te ana valeur apusa pembe ya ministre te yo osalaka maseki ya yo yagola otamwasa Jimmy Limbondo oyo yo ngaso na lokwa yo mena yaka te eloko abima na problème okenda alinga kosela ngo sara tola te eloko ye nga yagola ko te eloko problème satane alobi yango ka alobi sara tola abima na problème okenda sia azoya na nini na libaya kuna janvier akende na ye janvier azokima janvier wata mokonzi janvier azokima tika boye ye ezala na bashwa te na janvier lisusu janvier azoboya janvier abite waya kosala émission nanga asala émission asisa okende nonga nakenda na basa mikolo te janvier aboya janvier abini azala na mwasi nanga na poto yo pa mwasi asali to aluka mibali ye moko soki ameli masanga lango perdre ozoluka kaka bakende na yo oyo davina kosala yango te vina ye mobimba na yagola luka nini pamena bato loka bayagola na baa bato moko boye nayebi te so tokotya bango na baklasse nini mais alobaki journaliste nyonso ya famille bota oyo aza mwasi atembe amonaka makila chaque fin de mois nde ye amonaka moko na bino atanga komba bajournaliste abaku yaya nga na kotanga kombo na bango nyonso yagola mona nga na bato nini ya lekaveni du stade wana ntongo poka neti lobi kuna nakende omonte nazwi place moko boye nakende omontele na osho na coin ka ya osho wana kaka na quelque part ya hotel oyo asalaka nazalaki wana na monte bebiso na sisi nabimi mpe wana namoni bango mpe bavandi na point ya pika na entre ya pikabili wana namoni mpe avandi wana naleki ye ya kutala basalaka basamba mpo nanu tomona na farafara boye te basalaka basamba mpo nanu tokutana bafarafara boye te pamela mokolo yango na opréféré nazala na motu yo filme no kaka très bien
bonne idée. Yo nazaka na bokote po bango bakoza na bato ba ko filmer mais senga na zana ngote ba ko kozwa bakati sona nga batie ya bango ne basala ka ibutu. OK. Ozomona siko nga na préfère nga pena zana mutu nanga simbela nga saki po peut-être bilo na ko bunga simbela nga téléphone nga yo filmer na yo to kuta la fara bona ya gola. OK. Ya to na ya kutu pikadili na kima tika na obimate. OK. Pour réunion ya appelle que ça va manquer la Picadilly wa. Siko to ya ta Picadilly wa pour avant ko ta Picadilly hôtel ya sala ya ngo wa. OK. Amona nga chaque fois aza eloko sala ta. Ba biloko na baloba ngo na TV. Ya afinga marila na Sony. Akuta na la babo. Ya osenga pardon. Osenga pardon ko koloba de? Osenga pardon na parquet kuta changer maloba wanga ni kombo na ye nga ya gola tenga Liliane. OK. Voilà, merci beaucoup. Maman, yo mona muta wanga na kombo na ye. Muta wanga ni kombo na binga ya gola tenga Liliane. Voilà. Ya préparé. To kuta na kaka. OK, merci beaucoup. Ah pe Marina la bache défi mutunyo sa finga ke place nyonso ba kuta na zalaka makasi. Bien kaza ngato komi na suka émission na biso mot de la fin na repona émission à lelo. Mot de la fin na ngamba tu ba retenir que Bellevue azaka number 1. Voilà. Bellevue aza ministre à défense. Okay. Bellevue aza maréchal. Bellevue aza océan. Okay. Bellevue aza fleuve Congo. Bellevue aza fleuve Nil. Bellevue aza montagne ya munene nok. Montagne na suka auto tanga on a ba histoire na classe boko mela ngata na nini boko mela ngata na nini Bellevue aza like nyonso tout Bellevue aza ya valeur Bellevue aza général état major Bellevue aza nyonso lelo ba mayonnaise bazo ko finga Bellevue ba Christian Sugar lo ba traiter Bellevue nini monotonie po Bellevue alongoli a gagner zoom pesa bato bamela na tournage Bellevue alongoli a gagner na tournage ayela mutu pesa mutu sucré pesa mutu vin mutu amela koye kopesa mutu eloko te koko pourcentage eyebani te lokola bazuma ba mayonnaise ba Christian Sugar ye biso na bafilme na biso tikala nango oyaka nango te mayonnaise asisi basi na tatami kotia basi na tatami avapesa role fo leka na tatami mais Bellevue atali oza na rôle na yo oza na art na kobotama yaka nga na Bellevue na collection na Bel Art Télévision alors olimbota likasu lelo bino ba emel bokoma otemela mwana moso lekutu ba encourager apesi théâtre valeur bolobi ke yemta bomi théâtre voilà wa malade ya bino. Merci beaucoup vraiment à mon vieux propre Jean-Paul Kapinga. Et merci beaucoup à le roi célèbre Christian Ngoma. Merci à Diana Banakaya, Motema Rodrigue Bangala. Merci à Johnny Lema, Aquarium Kilo à Congo, 10 fois belle. Merci à Nenen Zimbi, la brésilienne Doris Mombani, qui sont la patronne à Rosimboui. International Kabobo, international Christelle Ngusu, Miss Margot, la patronne. Merci à Patiti Tenge, merci à Nick Bams de Brazzaville, Chico Sana, merci à Tonton Grad, et merci beaucoup à Chaco, merci à Enoch Luzo, le papa na Victoria, mon star Aza Star, merci à papa Miga, Baza, Nassima ya caméra, merci à Moko Pamela Matondo, et merci à Bameloma, surtout Balingarabiso, vraiment, ceux qui nous ont besoin de à la prochaine occasion. Voilà, merci beaucoup, tu comme vraiment na souka émission na biso, pour retenir un cas qui est film na biso et qui toko au maman Bellevue à biso na Bel Air Télévision, on a biso to rata na biso ba film était maman Alambi Lisusu. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ, la maman qui dérange. Regarde Ngoma garçon Paris, papa ça mon concours nécessaire, je te salue aussi. En tout cas, abonner na biso, bo continuer ko s'abonner, bo liker, bo partager vidéo, ba commentaire na bino na pesa la biso bien poto améliorer ko ça la bino musala kitoko. Merci beaucoup na bato nyonso balingaka biso. Bato pe ba finga ka biso bo continuer ko finga. Tozaka awa parce que biso to yebi binote. Bino bo yebi biso très bien. So bo tali biso te na journée boko doka boko ko supporter te. Fo boko taka kuna bien kaza ngaloba nini pam sur matondo la fille qui dérange aloba ki. Ba tu vas retenir les sous Davina apo aleki sila. Banda le loti mokilo ko sila. Davina apo za meilleur. Oleki sila. OK. Merci beaucoup Davina Apoa. En tout cas babwa kaka libanga na manga kotela, oza manga kotela. Baloba ke la vérité blesse bango penza yango ba yana réalité
bayena mafinga mais oloba déjà vérité. Merci beaucoup na bato bazana simabilili et notre le papa na Victoria Migra Malundi. En tout cas tozo saka musala nde toyo kanaki. Merci bo s'abonner, bo liker, bo partager vidéo vraiment et que ça la biso plaisir. Bye. Bye. Na bye na courant na kokeli.